préservatif aux na place donc moi ba tu santé beba. Maman yo sale vina, o tu na pela sa vina nga mama. Katana. Yo pesa nga préservatif. Mama. Divi. Maman pardon, maman na malembe. Eza normal na saka ya zanga, na saki mwana muntu mususu. Nga na saki mwana muntu mususu. Bobo ya arbo jije ngai. Nga na saki mwana muntu mususu. Maman na ngai. Bo utilisa kaye, salaka kindumba pour que sala nini ayela kayo ba préservatif. Mama. Ya bana mibali. Mama ko bana boyete. Yo divini yo ngana na boko la muninga. Pardon maman. Tena tuni ngana na boko la muninga. Mama malé. Na tota musabakisa boko na tota musabatangawisi na mutu po yo lia. Yo boko la nga, ngana tina ko ba mibali. Ngana tina ko yo ka mibali. Po ila ngambo. Yo te na ba chate, yo te bisanga. Totuni kaka soko sakaka, osakaka ye. Soko sakaka yo puponaka ye. Na sakaka ye te na saka ye. Ah, osaka ye. Na nga ya mwasi mama. Nga mama na nga sala ngango. Po asa préservatif abala mibala batu po ayaka kopesa nga. Mama na lobi ko ba bongo to pesa nga kanda mama. C'est ça comme moi no yebi. Na za na famille ba kutime za ko wanga na te za ko boya te. Nga na famille ba kutime. Koko la nga zalaki kutime. Papa na nga zalaki kutime, maman na nga de même. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place sur Bolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo balukaka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na église tozo tonga a cadre moko pour na bango pour bango pasa luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Abandé kotongela ba apôtre ba tinique. Mais un jour à Koufa qui c'était vraiment fini pour elle, mais elle ko izong saka na bombo ezali mal bolamu abandé ko sala pour apôtre. Bien aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongi la banane sika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continue œuvre tout bandit, et que les rapides, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Shalom, shalom peuple de Dieu, bamouré ya bravo Jésus, nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolanda nga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela nde naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir Moussala ya Nzambe pour ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya Moussala oyo ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméras ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup.
très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les testateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bissot Télévision, faire plaisir sur mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo Jésus. Bravo Jésus, cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Bozo kota la biso ebele, masolo eko sala pasi eko ningise eko soit eko nyoko la mendeko. Esenge na biso to mizonga kati na biso totala bisika nini otobe bisito yini bisika nini otobomaki bisika nini otosalaki bandeko mabe tozonga pa na Yesu Kristo Masia to confesser zinga na basala nzambe tozali nango to na betonga oyo eza bipai oyo tozali bisiko tokendaka ba église ya esenge na biso kokutana basala nzambe ko confesser ko se repentir et kozala malamu oui parce que tout le monde a nature ezali satanique tous on nature bengami ya Jésus Christ de Nazareth parce que depuis le jardin d'Éden Christ nous avait dit que non et c'est là qui c'était en fait le pensée de Dieu qui est tous à image dans le lenge oya lingela kibiso une image où ils allaient ressemblance na Jésus Christ Masia et kozala vraiment malamu mingi. Merci beaucoup l'équipe technique chez Bissot Télévision. Pourquoi pas Elias Sinandoko, un coup de chapeau à vous, Moussala Kitoko, mon solo les certifiés, Moussala Kitoko. Merci beaucoup à maman Lydie Moukadi, pourquoi pas, papa Chiki, équipe Mobimba, il y a chez Bissot Télévision, Bissot Tolobaka et Yesu Christ, on est numéro 1. Yende Mobate Nabiso, Matondo Tozong Sakatango Nyonso, pour Yenda Zopesa Bissot Kinia, Piazo Bate. Ce qui a batérité, moto mosusu akobate la zaite moi pe matoza nango esenge tolobara ta merci et kozala malamu mingi. Là je vois madame que je dis bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Vous allez bien? Babengo na kombo nani? Divine Kiasunga. OK. Divine oza marié? Oza marié. Ah, oza marié te. Osalaka? Osala te. Osalaka te. Opriaka? Oza chrétienne? Opriaka. OK. Ava to banda maso na biso tokopesa nzambe merci. Hein? OK. Nzambe tata totiki moma ona saloboko na yo tika ete kembo pe lokumu ezonga pai na yo maso tokosula na esika oyo Seigneur Jésus Christ tika ete mama moko papa moko amilendisama na makambo ekolekana awa yobikisaka osondaka le cœur et le rein oyebi ba problème ba difficulté ba souci tika ete lokumu ezonga pa na yo mopesi na nyonso ezali yo pesa ba solution totiki mboka Kongo na maboko no ainsi bandeko na biso na este amen. Oui, maman divine. Ni ememio a. Mailo emeninga na bongo Jésus parce que naza na passe na motema. Naza vraiment na passe na motema nde nazabu. Mama anga sesa bakisa beaucoup. Sesa bambasu, njopo, pasa kubota. Mama anga salsa. Sikoyo nde nazabu. Il y a des façons na bimina mbali. Maman a biso ebisanga obimana mbali ka bongo te faut bimana na préservatif. Et puis il faut oyaka na po talaka ba hotel kuma ba makombe beli. Mbani ni so na ye nango. Omona boye na mbali yango to mona na suti. Esuki ka wana. Na yo linga mo mbali mo boye misingoma. To bimina ye. Na ye na préservatif on anda na luka ngwe na moni ngo suti et puis santé na ye koma banda na santé ni ebeba ezala sou vraiment teni na moni la espo na ngamo e koma ko sanga do bien te mo mbala batu na kutaka e bien vi ki akoma na nga do santé ni ebeba na oyeba te na obanda ngo ndeni mo epi otuna mama ezate et puis na ngamo ko na mona mama biso musani ezala bien te. Musane ezala bien te po azwaka ngo alobana nga aselaka ba préservatif na prière. Est-ce que na komona te prière ni oya salaka nango. Prière ni oya sala nango et puis ye ko aza mutu ndeni aopesa mutu mabota. Pasi o esala nga yango wana nande santa mo mbala batezo beba madame naza na pasi makasi. No ye bati na banda ngo no ndeni ezo lekela mutu na ngai.
yango moni nga na ye vraiment awa bomeka mpe kopesanga solution mpo eyasumaka maniveau na nga te nde naomona boye donc nakoma obela liboma eyasumaka maniveau na nga te nde naza boye nayoki yo oyebi quand même misala bakisi mama bino apesaka bato soki olobi abotisaka apesa ye asalisaka bokoko nalobi asalisaka bokoko apesa mpe abotisaka mpe yo mpo oyebi wi nga mo mpe nasala ye mo batanga wisi e mo kokata bana balukika wana nasala ok ere opesaka mama bino bapréservatif wana mama bino asala nango ye alobana kaka ke apuya nango ok bapuya oyo asala nga mo nayeba pe te mpona alakisanga te ok sikoyo bapriere yango oyo alakisa o te sikoyo eza bajara bapriere nini oyo asalaka asala en fait bajara bapriere bon loko alakisa o te sikoyo kisi nini yango ya bapréservatif oyo oyebi etretaka aloba kaka etretaka mpona mikongo ye apesa yango bamibali ok mpona mikongo ndenge aloba na ngai aloba na ngai so nakoli aolakisanga mbe lokola naza na mwana yango alakisanga awa mike mike wana ka wa mike mike wana obongo sikoyo mama bino aza chimiste ya molimo ya molimo ok sikoyo yo mo osala yango ndeni ntango opesa bato bakisi osala nini bapratike nini bosala maloba nini bolobaka opesaka bongo normal apesaka bongo na bakisi oyo tosomba wana alakisi nga oyo nakosana eloko boye oyo nakosana eloko boye napesi moto esili nga asala na ngai lote ka oyo alakisaka yanga napesaka bato ye mo deja asala nyonso eza quand même na batémoignage ya bien ezali bato bazobika ndeti bambwaki wana nga mo napesaka to nasalisi mpe mwana osanti mpe motu mpe wi te divine ça va vraiment oyo etelisaka bana osanti motu mpe alobi te yaya vraiment ça va maladi mo esalaka bana ya rouge boye nabosani nkombo nango échappe nga pardon mbwaki yango wana yo tretaka yango yo tretaka su nini natretaka susu nini nakata su bana banbiloko po so oza mwana ya makolo kilo otambola na pasi natretaka wana nani oyo kibeka natretaka po mama alakisanga na batanga yisa mike mike mpona bamibali nasala bakisa tangawisi mpona mwa mokongo mwa force mwa nini po pesa osopesa mpe bato okisa babota kuna bozala nango te na wana mama nga apesaka bawa mike mike wana mais oza quand même yo momonaka quand même nde bato bazoya bazobika wi namonaka bato ebele bayaka babika bato ebele okoyeba place makambo yango ewuta okolaka boye omona yango mbaka moko to ndeni wana ewuta na mboka mama ewuta na mboka oyeba mpenza te oyeba mpenza te bongo yo grande fille boye interrogera te mama opesa oka akisi boye esala boye otuna ata mama te ke pouvoir oyo ozwa yango wapi esalaka nini ye aloba na kaka so nakoli mbe ezalaki vraiment makambo mingi ya koko na biso oyo abota mama ok koko na bino abota mama ya bino siko eloko oyo omona clair te eza nini explique nga très bien eloko naomona clair te kaka mpona santa mobali na nga misengolo siko mibali oyo banda obimabima na bango wana ozwa bapréservatif na bango ya kopesa mama ya bino mibali yango bozongana na bolingo to ndenge nini so tobimi na ye kaka bongo nde tokei moto mutake pa bango esileli te kaka wana na omoni esili te osalaki ndumba non poso oza ndumba te komo okobanda ozwaka mobali ozwi ye bobimi na ye otiki obimi na ye otiki kasi nde ezalaka mobali mosusu abengi yo boye yo abengaka te yo so obengi nimero wana eleka te ya defo mona mosusu okekuti na mwasi na okosiporte te mama ok nde yango otikaka omemeli mpe mama mino deja bapréservatif ebele oui ebele ebele moya okonte eza te moya okonte eza te siko bongo ya olobi papa ngoma so ya papa ngoma esali nini mpo oyo ya liboso okipaka te wana ozokipe mpona nini ya papa ngoma donc banda wana santa mwa mbala ebeba mwana motu bamapata na nzoto
babilomo santé ezala su bien te donc akoma mokie me azala bongo te toke na bohôpital boye maladi eza nango te me moto azobeba siko yango naoloba naozonga kaka na eloko wana soki bokoma na bolingo na ye makasi mama boyebani toyebani deja kala boti tokóma na niveau ya obima se toyebani te yo mpo bima deya na bato mosusu boyebanaki nga nazoloba koloba bolinganaki yango bobimaki eskize ngai madame nga ndenge mabe te mpo naolinga nde na comprendre aza mobali na yo bovivaka na ye to azaka mibali oyo ndenge ka bamibali mosusu bazalaka banomema bapreservatif na bango ke non pa mama wana mobali nanga tovivaka na ye eloko nde na ngai na comprendre nde yango wana ce moment na nde ozocomprendre te préservatif na ye mpe okende nango kuna mpa mama ya bino oui nakende nango mpa mama yo moko sikoyo okoma comprendre ke préservatif yango eza mabe to ndenge nini nga mona komda komona flou place wana bo banda na santa mombala ekebeba na ndeni mama santa mombala ebeba makasi ebeba vraiment donc osuspecte mama ya bino makasi donc nakoma osuspecte même soki opesa mabota oyo apesaka nakoma osuspecte ngo makasi vraiment mabota apesaka kobota bato sikoyo parlo olingi tosungo de quel côté nga ni bosunga nga na bovo jésus botunela ngai ye vraiment asalaka nango nini mpo nga aza aposa mwa mbala bato azonga bien mpo atanga na oloba na ye te me esanga mo gena mpo mwa banda bima na nga abeba bongo esanga gena makasi naokoka te nde naza nga te ya divine vraiment il y a des choses on va tout voir ici on va découvrir ensemble le préservatif puis qu'est-ce qu'on fait avec le préservatif là tu peux profiter tout soit une pause ya divine to paiement tout le moyen on a habité son maman non ya te mais en tout cas faut benga maman ngula tiki non mais c'est ngoma na récupérer non maman pour maman a expliqué biso ba préservatif ane kendara wapi et puis on se retrouve après la pub. Merci. Sala, Just et Abolingo pour Naba Orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, les âmes que pleurent, avenir, Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré, ya bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que je ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epa na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Sala, Just et Abolingo pour Naba Orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, les âmes que pleurent, avenir, Yaba Orphelin.
beau profiter na pub na biso yango wana les âmes qui pleurent. En tout cas, beau soutenir na biso cause à la malamu mingi. Vous avez besoin de quelque chose pour nous de là-bas, n'hésitez pas. Il y a Robenga biso pour nous participer na soutien na yo cause à la malamu mingi bana wana bazana besoin lisungi na biso ya ngai na yo et cause à la vraiment malamu mingi batanga bakela sa malamu. Baza na bonne santé, baza na éducation à malamu, tu ba ko pouvoir ba tala ya ba na biso ko za malamu mingi to ça a pété du côté de notre maman chez la Mwanda. En tout cas, to benga, to contribuer, n'hésitez pas aussi au kata ba vieillard, na ba veuve na biso en tout cas, ba pampers on a besoin parce que ba suba na bilamba, ba sala ba toilette na bilamba, c'est très triste. Yoromo na bango, to kanisa ba SOS, bandeko ba na l'hôpital, ba na ba soins intensifs. En tout cas, au mesani ko sa ya musala nzambe na lolenge moko ya lolenge ya mbongo. Ezaka ate ozala servant poko na ngai, mes finances na yo et que peut soutenir œuvre de l'Éternel d'une manière d'une autre. Ya kosunga bato bazala pasi ba na bitike ba papo ba bwakami et kozala vraiment mala o mingi olingo comme membre ya Bravo Jésus obengi to kwadero na kata groupe na biso toza besoin ba caméra vraiment to senga ba caméra ba micro toza vraiment na posa nango to a besoin ba climatiseur oza na côté Belgique oza na besoin de quelque chose au benginga yana ndeko moko comme le 5 mai à wana Kinshasa. En tout cas to ko luka moyen to ça la communication pour que bon comme ça so micro bon comme ça so caméra bon comme ça so ba lumière to na posa nango nzamba ozanga te ko pambola bino oza pe na besoin ya kosomba lopango oza pe moko lopango oza pe na mabele na esika no na Kinshasa place ya musiki ezala lusu te Kinshasa ekoma bato tu bakoma bava na bisika nyonso transport eza na sele bambu wana dépasse 4 kuna $1 okomi nzambe ozanga te kopambola yo eza 20/20 na sele bandu eza na baprix moko abordable to solde ye obengi na plus 243 81 0027 303 plus 243 81 0027 303 aux en a besoin de terrain au Kozwangai. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a divine. Oui. Ok. On a zongeli. Tozo ko ta maman. Aux après si ya sa maman makambonyo surtout. Oui, na prête. Na prête. Ngaza besoin de ngai. Oh. Oto wana osama kama ono bane komi bate Te na bane na ko do na zaki na do na c'est ignorance mama kamusu se komela ngamo no ndima tembe osko na ndimi siko se posa ba question te tant ozo ba préservatif a batu ya bana mibala batu ba mibala ope bomona bango te donc se posa ba question te pourquoi kutana na bango te mutu bozayene na bolingo bolongo bilamba botikali mitakala et puis akeneka bongo. Donc tu t'en fous en fait. Bon, les amis, nous sommes considérés. Il y a le cas. Tu vois, moi, si on a c'est la paix qui moi si. Il y a kuna na ni mesengo mami pesa pa nanga. Il y a atanga na kete ya ko lukanga. Aya ko lukanga mbala mingi. On a no lo ba mama sala vina. E nga pena sala vina ngai. Na bezenga pena sala foyer na ngai. Ndi na zabu. Vraiment en tout cas. Vraiment. Lo batenga mo lo ba nyoso tuna na bezo mo mbala ta délivrance. Et puis ça kanga ke bimisa mona ba. Parce que oza vraiment son maman est à oyebiseni. Non lo ba bimisa mona mbala ba ça te po njo to anyeze yepi. Bon est-ce que ça maman bilo mutasali bon? Et bon azwaki wana eloni asale. Eloni asale na po bana ya azwaki ka préservatif wana nyoso te mo mbala te beba. To lo ba ni yete. Moi, je suis très curieuse. Yo kano maman. En tout cas, maman taka ya batu et kendara wapi. Ah, la jeunesse. Et kena ba prière à celle. La jeunesse. Ozui moi sobimi na ye. Au rendre compte à ta compte, te ming sa mana ba mibal. Alors là, ta préservatif a sunde longo na hôtel. Hôtel kutu nenge zana na temple mobimba ba démon. Likolo ngo sou jeune fille azui so memi ngo. Donc, eux, on a écouté un mois. Maman Kota sera comme. Maman Kota. Donc, on a comment diable a détruire mon kili.
azo détruire le monde, le foyer, la jeunesse, les femmes et les hommes. Tant basolo baketo batela. Nzoto na biso no to bali te bolobi te to na mate ya condamnation. Bonjour madame. Bonjour maman. Soyez le bienvenu. Si, prenez place. Maman likambo. Te likambo pende ezali. Ah? Likambo ezali. Bon divine a problème ni. Problème oyo yebi on aza. Mama fandana. Te maman nga ko vanda boye te. Yo tango yo bimina ndako yo lobi nango ye a. Divine. Ozo muninga deja. Maman yebisa nga problème ni ezoleka. Kasi problème ango esenge to solo loza ya kofanda ya kotelema bona ko expliquer ondeni. Nakopi kovanda ka bivandela bongo te. Po yeti azobi malobi nanga ke pa camarade na ye. Yo bengi singa na ya koleka na émission na opona ya kokuta divina. Kasi to fanda po émission ango pezo concerner ka divine. Ya na ope émission mabete. Ya émission moka ko expliquer biso ka makambo salara. Ya na problème. Aza besoin via mobali nanga. Ya. Oh. Zambalo. Makambo mobali sawa. So mobala obungisi ngam na bungisi ye. Oyo zo lukana ngam na bungisi mobala ngo. Mama pardon fanda. Te fanda. Nga na bondeli yo mama fanda. Maman ndo sala vina. Oh ya. Likamuni. Yo tika nga na sola mama abino. Mwana zo kanga ndokilelo. Nga pe na zo kamwa. Mama, kabela nga sac na yo na chelo mpanja. Merci. Oh. Likambo nini yaya? Oh. Mama na pesi ombote. Mbote mama nanga. Babengo na kombo na. Ngai mama Gladys. Ah maman Gladys. Angam na benga kyo na téléphone. Biso to sa chaîne chrétienne, chaîne na biso sa chaîne télévisée. Tout ça la bémission, to lobelaka. So monimo anayo. Parce qu'à expliquer biso qui vous savez qui ça beaucoup. Oui maman. Y a on de permettre qui biso to bien ayo pour que le quoi peser émission. Non, il y a na deuxième volet mais na on a première volet. Il y a ko lo baki si vous savez en fait. Pour nous sunga bande ko ba otala biso. Bon nga na salaka kisa bokoko na sunga mingi batu na nzela ya bokoko. OK. Pour naza na famille oeza ya coutume. Papa nanga za ka chef coutumier. Koko nanga paza ki chef coutumier. Ale descendants wana nde biso bana toyo kozwa. Mama nanga pa bande kosesa bokoko na sa rambasu na sa ka mbadi na sa tusulo ekanga likolo na sa kosoko pema na sa maladi ebele vraiment mama. Kutu bakisi yango naza na ngwawa nazokende pe ko livrer mutatindaki. OK. Opesa ape ko bota ba biloko na sa ape ko bota na sa ape ba faiblesse sexuelle. Ba faiblesse sexuelle. Osalisa ngo pe. Moi si to mbali asalisaka. Opesa ape ba chance. Neti ko sokola ba fiyo balinga bango te na salaka. Na vandi vraiment na bokoko mingi. OK. Donc so moi ça a chance te o sukola. Na sokolaka na pesa chance ata mibali ba olinga yo te ba bengaka yo te obimisaka solo. En tout cas naza penza spécialiste côté wana. To ke no kota ba chance wana sukola ba onde. Parce que ko sukoleza na baninge be amsu basenga ba wax ya na liputa alongoli alati so liputa sukolo na maya liputa wana sakio et puis azui liputa wana senini atikali nango. Bon kosokola net kolongola mutu botutu kosokola po pese chance nga na senga na eloko te. Nga na osa musala na ngai yokei résultat oyo ozwa nde yango ko pousser yo yeba nini yo pianga. OK. Na retour yo mto koyeba ozaki boye te okomi boye ali yo ndo koyeba ke na ke kotikela mama boye ba misuba yaka na mbongo ba misuba yaka na maputa donc azwaka vraiment biloko ebele ya mka na obokola divine azaka ye moko na botika ye moko papa zawa papa ya divine azai mobali na papa ya divine akufa papa divine akufa papa divine atika biso papa kei ça fait déjà ba au 7e année depuis papa kenda yango nde pusaki ke na bima na ya Kishasa. Ozali na mboka ni? Na uti Mayombe. Papa na nga Muyombe, mama na nga Muyombe, na uti vraiment donc puna penza na mboka penza ya Bayombe kuna na kati. OK.
nde obimaki nde ntango papa na bango akufi natalaki ke vie komenga mwa pasi mwa kobokola divine ezalaki te nayebi mpe mosala na nga maboko mpe Kinshasa bato balelaka mingi biso kuna eya mwa pasi mpo mona moto aye mpo presque bato nyonso bayebi bokoko yango soki nabaki nabima nango koto na Kinshasa naya kosala nango na Kinshasa yango mona bimaki mpo ke nazwa moya kotangisa ye moya ya kobikisa ye ya kobokola ye bainconvénient eza te parce que bato bingi balobaki bakisa bokoko bainconvénient eza baretombe ezali bon mama na likambo nyonso exception ezalaka kaka likambo nyonso mpe ezalaka kaka réussite échec mpe ezalaka mais soki mpenza nalobi échec c'est trop dire mpo bokoko ndenge eza wana bokoko erataka te na moto ayebi mosala bokoko erataka te soki omoni moto aosalisa bokoko aorate seke ayebi bokoko te aolia neka mbongo akoyebi soki eya kokobota apesi yo ba 25 litre apesi yo bababoyi apesi yo tongola mais là soko obota na yo te mais eza na moto mosusu apesi yo ka 1 litre demi na 1 litre et demi wana omoni résultat mais bato mingi balobaka bana oyo bopesaka ya bokoko wana bazala bana bauta na bamai na babilima botonga na opesa okisa bokoko toke na mai eza na bapriere tosalaka ti nga na osala elo bapriere na bondeli bakoko bayoki po ntina asalaka mosala na nga bankulu bazalaka pembeni ntina osala mosala na nga nazalaka na bankulu na ngai ntina osala baoprotege ngai baodirige ngai bankulu yaya tozosala émission likambo nini ya divine malembe divine wana problème ozalaki na tour na ozela tour mpe ya mama donc tina kuti awa d'après ngai tina kuti awa d'après ngai nakanisi ke divine nde moto ayeli bino bapromotion ya biloko na nga ke ayeli bino ke mama biso asalaka misu tanto okokozala na motu moko aza na maladi moko ezolekela ye ezosukisa ye nde divine abengisi nga naya kolakisa bamisala na nga nasalaka te tokomona biso wana divi olingi nini tala ngana likambo nini yaya tika nga na sisa na mama na bino na kokoma na point na yo nde esala mabongo lobi bakulu nde bayaka wana nga nasalaka mosala na nga na bankulu mpo nazalaka soki nalingi na bando sa priere na evokaka bango eza bokoko na evoke bango baye baassiste ngai baobanda na ngai bandeli ntina suka mpo nazala na defete te mpo nazala na échec te nasalaka na bankulu na nga nasalaka mingi priere bakulu yango eza nini bakulu eza baancetre bankulu wana ezalaka baancetre bato batika biso mpo onga na osala eza bokoko ntango na obenga bakoko nabengi bakiti badirige nga ke maladi osala boye ozongisa boye okende nango boye opesa boye mayele wana nde bango bapesa anga eya lisumu te lisumu par rapport te nde tolobaka ke no kobelela bacetre koinvoke bango eza mabe mama bokoko nyonso eza mabe te bokoko nyonso ya kindoki te so tolobi ke bokoko eza mabe bokoko ya kindoki tosalaka mariage coutumier po wana bino botelemaka wana natuni te pa mama na ngai mariage coutumier kuna bakulu bazalaka bongo ntango yo ozosala mariage coutumier napesa yo exemple lelo divine alingi abala bakoko banoko ni bauta api mboka kuma yombe bauta penza na mboka baye kolia na mayombe penza place onga na uti place onga na botameli bango batikali kuna tingande na bimi Kinshasa soki ngala ina balisa bandeko na ngafo baza bakoko ti baza ba ancêtre baoya pe baote bauta mboka wana baoya bango moko te baozala accompagner na ba ancêtre. D'accord, merci beaucoup na sepeli vraiment na musala na yo na musala na ye ya bokoko. Est-ce que plus tard il faut léguer pouvoir wana na divine? Bon, normalement pongai mama na nga mutapesanga mama na nga mama na ye mutapesaka tant maman tali ke vi e kende age poussa na malamu ayinise mwana po lelo ba ko ozala te marché wana to bungisa te place wana batu babosa na te koko na nga tikela ki mama petanga monika ko mokende mama tikeli ngai ngape lokwa naza nanu vivante naza na mwana nga na botika moko lisu na nga moko lelo nzote pe ko boya lelo na koko mape na suka soki na latisi ete eza pasi
tina laksaka divine moi muke malgré aza mutu makasi mais na laksaka na mi ya ba pete ko salisa ba kibeka ko salisa ba ntungina ba maladi ya mike wana asalaka pour que les longa na koza na ngate ya o se so azuma difreza ya ngate ye mutasani na laksaka ba nzete na laksaka ba kisi na laksaka mo ba bloka mike. D'accord, merci beaucoup, maman Nangai. Je pense que Moutazaki no plus pendant la 4 émissions, les a divines. En tout cas, on a bien que oui, partie Nangai émission Nangai, to sali koki. Divine, ce que vous avez na posolo, ba ya divine. Talanga sipo. Vous avez ce qu'on a posolo ba, oso ce qu'on a maman abino yewana. Yebise ce qu'on a kambu oyo, yo yebisenga. Mama. Monica bando zwaka nini préservatif wana onga na yaka na mwa. Mo mba to santé za la lisu biete mama et plus oyo tsaye. Zela. Zela. Banana zwa nini? Préservatif o zwaka na plus donc mo mba to santé beba. Mama yo sale vina, o tina na pela sa vina nga mama. Katana. Ngana zwa préservatif. Ngai. Yo pesa nga préservatif. Mama. Que to bi ba yela mbala ningo zwaka mo mama est-ce que ngana sala? Bibi ngatinda kayo. Oh, ngatinda kuna buzoba. Mama yo to yebi tanga ke ko bimana mo bali bongo te bimana mbanya mo. Est-ce que eloko yo zo salo zo yeba? Oui non yeba ke o eza télé. Non yo seba ke o eza télé. Oh non yeba. Oh. Bibi. Maman pardon, maman pardon, pardon maman Nangai. Maman o eza ko yimilie ngai. Maman pardon. Azoka ngadoki. Maman, Bibi, le long maman non a comme une doc. Maman, pardon. Maman, fanda non. Fanda kuna. Fanda personne. Sango kota na mobile na hotel ngala zalaka. Pardon, maman. Zamba non. Est-ce que otinda kia soit ba préservatif parce que ça ya wapi maman nanga, ya wapi. Alo bala nga sadi sela ngo batumika. Bibi, ozo salo zo yeba. Ozo lo bozo yeba. Est-ce que ko fanda? Maman Nangai. Ti mama tika nan. Tika nan. Tika nan. Est-ce que vrai qu'on soit ba préservatif? Nazila ngo wapi maman nanga? Est-ce que tanga bimaka kenda nanga? Ye tanga bimaka kenda bimana mibala kenda nanga? Maman yo bimaka nanga? Kanango maka nyolo bana. Zo kotila. Maman, pardon maman. Pardon maman. Maman nanga pardon. Fanda non. Fanda besoin vient moi na besoin. Fanda non. Yo sale vinu mutaka ki. Fanda. To fanda non, to solo la non. Maman na ngina tu na boy. Ndeni mwana no amwasi boy. Okoyo kozwa ye bo komisie ndako ya mibali. Ndako ya mibali par rapport o utilisaka ye akenda kobimisaka abimaka na mibali pona ngana lobaka na mukuse asalaka kindumba pour que asala nini ayelaka yo ba préservatif mama ya bana mibali mama ko bana boyete yo divini yo ngana na boko la muninga pardon mama tena tuni ngana na boko la muninga mama na tota musabakisa boko na tota musabatangawisi na mutu po yo lia yo boko langa ngana tina ko ba mibali ngana tina ko mibali po ila ngambo yo ke na ba chate yo to ebisanga oyisanga sona na bimna bona na sakiti mama fanda fanda yaya bibi no tanga wa yaya est-ce que peut makambolo ba mama bino ozo tanga wa pidivi pour expliquer biso ka ba kiso ya sala katika ko biso biso makamba ba préservatif sinon lo ba boye po eleki aloba na ngai asaisela ngo ba kongo sinon lo ba boye za pamba tata obengi mo mbala ngo o mona santa muteza to bien ti mama préservatif ngo sala na ngoni mama soko zo tuna nga ba mituna no zo maitanga su mafuta na ko simbela pa divili papa nena ko piata eli papa on divine na betela yo nena ko betela divine nena beta kayo o yebi nena sala kayo tiko sanga boye pardon mama tiko sanga boye wana za mwana batu mama nanga o problème ite donc boyo kalbi mi balé boya boy milie ngai atota posa to mona pe mo mbala ngo est-ce que ya remarka nini amonaka nini ye garçon ngo pona benga ki a ebenga uture soka yebinga to tango bakenda nga na zalaka quand le lecteur kutu bo tika ngona réception nanga na kota na chambre bino boza maloba ne ona kola na osaka ye ndenge basaka bana basi kende kutana mibali mama za mwana ngai mibali a chance na yebisi yo ke mama ngana za na famille ya bakutimier OK naza na famille ya bakutimier za ya ko wanga na te za ya ko boya te ngana na famille ya bakutimier koko na nga zalaki coutumier papa na nga zalaki coutumier maman na nga de même
eza normal na saka ya za ya ngai na saki mwana mutu mususu nga na saki mwana mutu mususu bombo ya ari bo juger ngai nga na saki mwana mutu maman na ngai mama to juger yo te to tuni kaka soko osakaka ye soko osakaka ye opupolaka ye na sakaka ye te na saka ye aza mwana na ngai ya mwasi mama nga mama na nga asala ngango po ba préservatif abala mibala bato po ayaka kopesa mama koloba bongo te opesa nga kanda nalobi koloba bongo te opesa nga kanda mama c'est ça que moi no ayebisi biso te pa mama bonjour papa Thomas te papa oyo eza koyemilie mutu oyo eza koyemilie mutu mama ngaka so tobenga na lakisa oyo bakiso na sala ya bokoko ekomi na yo kotuna nga préservatif bakisa ngo lobe eza tokotala yango mais ce que problème eza mwana one mutu abengi biso eza chaîne na biso eza chrétienne tosalaka bémission soki mutu asala na problème na souci na difficulté nde ayaka koloba mwana na moko nde alobi ke yo ozwaka bapréservatif abana mibala bato papa Thomas napeso sumbo te mama limbisa ngai nazozwaka maloba mwana na yo yango nde nga na yo koloba na siko ozalaki na émission yoki makambo nyonso tu mwana alobi mama alobi ayebi makambo wana te ya motu oyo ezali bapréservatif oyo mama atindaka mwana na ye aya kozwa mema yango na temple na bango mpona osala yango bakisi mama alobi kutime eza bien okoloba nini. Merci beaucoup maman echi mpona maloba eza na eloko mo etike nga makasi na question na yo likambo etali amakombo na nini kombo na mama Gladys. Mama Gladys, merci beaucoup maman. Nayoki olobi osala kisi ya bokoko. Oui. Kisi ya bokoko osala ka na base ya. Nasala kisi ya bokoko na base ya banzete. Nozwa banzete eza na bakisi mususu opesa mutu eza banzete eza bakisi mususu opesa mutu eza ya komela. Ka banzete wana kaka sangisi totokisi mususu peza ka totokisi to lalisi na mai ekomi kisi opesi mutu o servir mutu po servir ye. Mais ya grave ya munene ya kokamona ya koyoka awa na plateau na bino bozo benga nga soi-disant nga nazoka ba préservatif divine maman ozali osama divine Mama Gladys. Mama Gladys. Papa. Na kosenga yo. S'occuper mwana no akosi tokoyeba osi. Mama na. Papa na ozana kimia na biloko na kosenga yo. Na makababwe papa na ozana kimia vraiment. Na kosenga yo. Osambela kama. Osambela. Osambela nani? Asambela na église ya Molimo. Église ya Molimo. Molimo. Ndeo wapi mama? Bino akata kishasa kwa église ya Molimo te. Te na uti koyoka mwaka sikoyo na ebite oko expliquer biso. Eza église ya Molimo ya lolenge ni. Église ya Molimo boyebi yango te, pevalongo boyebi pevalongo te. Mama limbisa. Nengo kendeli nde tokamwe te alo to pevalongo babenga ngo église ya Molimo. Église ya Molimo. Oui. Na pevalongo wana bankulu bayaka. Na pevalongo wana ba ancêtre bazalaka. Na ebite kindokyo yanga divine yoko bimisango libanda awa. Kindokyo yanga divine yoko panza ngwawa. Ba ancien to ba ancêtre. Ba ancêtre papa ba ancien te. Biso kuna na église ya Molimo tozaka na ba ancien te tozaka na ba mbuta ba kisielu ba ancien. Ba ancien princesse ba ancien c'est trop dire. Biso kuna ezaka mingi ba mbuta. Ba mbuta ba kisielu te nazo tuna ba question pona yoki ancêtre ebimi wana ndi. Ba ancêtre bazala bankulu bayaka ba assistaka na l'église. Bomona bango boy. So oza na misu mini. Hola. Sikona makambo mwana no alobi. Yoko yebisanga nini? Papa, makambo mwana ndokyo aye koloba na omona ta mutuna makolo te. Na omona ta mutuna makolo mwana azolo bateke nga na zwa préservatif ya mobali na. Tango bokendeki na hotel kuna nga kutu nazalaki tenga yanga. Bango mibale kutu ka de lecteur etikale na réception. Bon ngai étranger na yo kota ndeni. Na bana ndeni fona kota na kata chambre wana. Soki ndeko mobala komi akota nani? Akota. Parce que ba jeune garçon sentiment bolingo
ekomemaka boye so oyeba devie so Divi makambo ekosuka wa te ya yo. maman s'il vous plaît, Ekosuka te. Si stagia kozonga mayombe na kozongisa. nani Na kozongisa mayombe. maman na ngai okoki kokita mwa moke oza liboso ya mosala nzambe. Mama eza makambo soni. Naza liboso ya mosala nzambe bien sûr mais naza liboso public. Bwentalenga. Bonjour papa. Bonjour. Vous allez bien? S'il vous plaît, prenez place. Divine. Je prends la chaise. Papa, au cause de la place. Divine. Non, maman, likambo. Zoa place au banda. Vous pouvez pas Non, pardon, y'a kofanda. Okoko, y'a kofanda. Poussana papa, poussana. Pesanga loboko. Oh, bon, mutu neta o bino bobengisi ya. Oh. Bon, mutu neta o boyebi ya fanda po. Merci. Oh là là. Likambo ezali penza. Limbisa biso toyeba ite koza malade. Ozoka bien te? Oui. Pas ozobela. Naza malade. Ozobela ni. Papa nanga. Malade na obela. Eza malade mokaka, nzambe kaka. Pona sali nyonso oyo esengeli ke mwana mobali. Nasala. Ebandaki beinfection. Beinfection na sasi examen na meli bapisi. Malade esili. Santé ezoboma kaka te. Nakoti ba radio opete nino nga. Ngoma nakoti te. Papa yo malédiction. Siko yanga nini nata. Papa Thomas, on a beaucoup de questions. Naina yokai. Naina yokai akene na ntina su. OK. Malade ezati. Na yebiti. Na sali mokili nini. On a beau bâtir un niveau. Je suis trop cher. Au santé na pas. Maman il est. Finalement au santé na pas. Kaso zobela faut qu'on date. Na yebiti. Hein? Vous aurez reconnaître ata eloko moko te ekoza la ikoze yango. Mais j'irai devant Dieu. Ni de côté. Naza likamba moto te. Na sali pe mutu mabenzi. Papa Malembe. C'est grave aussi. Hein. Bon. C'est calmez-moi mouké, ton gros lobisa lobiso mingi te, papa Thomas limbisa. Moya lobisa lobisa mingi zate. Na si babengi une émission, oebi divine, oebi mama. Oazali liboso na bino, awazali musala nzambe, aza papa Thomas. Je pense que papa Thomas loba na auto continue. Bon. Mama lobi ba il tobenga ina kati ya chien. Mais c'est pas quand même les logo mon maman lobi assemblée dans l'église ya molimo. Il peut pas. Le boye quand même nzambe kuna ya zamu kitani polo pe na Papa. Neti kuna na église ya molimo. Toyebi ke nzambe nde akeli biso. Bongo soki nzambe te tokozala na mokili ndenge nini? Teza question na tuni soki boyebi. Toyebi ke nzambe aza. Nzambe nde mokili na biso. Toyebi. Merci beaucoup. Wepo ani na lobi bon. Parce que na lingi au moins tozongisa ndeka nzambe ye moko asala justice ya bonzambe ne parce que biso moko bato ya mopito wi commissaire ya justice. Vraiment. Obi na sepeli point. Parce que ndenge olobi soit disant ndenge olobi mwana no akoselo makambo. Ngana lingi nzambe nda beta ye ba fimbo. Parce que basaka na ba botite. Mais avant toute chose, yani koloba boy. Jean chapitre 1. À partir du premier verset, et lobby, le commencement était la parole. La parole était avec Dieu au commencement. Et cette même parole, car au commencement, et comment y est na troisième verset, et lobby, na biloko nyonso ekelama na mokili oyo. Eza na eloko moko te etikala kokelema. Kokelama sans liloba ya Nzambe.
sans liloba wana. Liloba wana yango moko nde eza nzambe. En même temps liloba wana emisali nzoto elati bonzoto ekomi nzambe. Nalobi bongo pani parce que nalingo moins mama wecha sunga biso. Te papa Thomas pardon. Nazwa Bible. Ah, merci beaucoup papa Eli. Oui papa, natanga côté ni. Deutéronome chapitre 6. On va lire la 13e verset. Deutéronome 6e verset. Deutéronome 6. On va lire la 13e verset. 13e verset. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Bande kotokota la Bible. Hein? Amen. Amen. Hein? Ok. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras. Tu le jureras par son nom. Vous n'irez point. Ah, d'accord. Oui. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras. Et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux. D'entre les dieux de peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux. Au milieu de toi, la colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammera contre toi. D'accord. Nani koloba nini mama na biso? Nazoloba na mama, nazoloba pe na deko na biso ya mwasi. Mama na sepeli quand même ndingo lobi ke mwana no akoselo makambo. Avant na avancer nena tuna na ndeko na biso ya mwasi. Oza sûr na makambo lobi na mama ke o koseliete eza ya solo parce que na ina avancer. Si papa na yaka na déjà. D'accord. Na sepeli quand même ndingo pesi réponse wa. Nani kolobani. Deutéronome les autres alisa bisoni. Elobi tobanga nzambe mokili parce que nzambe yende mutu akili biso yende mutu apesi biso pema yende mutu apesi biso nyonso otozana. Alors nazo sepela na partie ya suka o Deutéronome elobi ke kanda ya nzambe ekokita likolo na biso. Ekokita na sens ni au moment où biso batu tokomi koluka to misala justice to kamba vie ou bien to salela bomoi onzamba keli na mokili oyo pona ba besoin na biso moko na pour détruire o nzambe ya keli na yoki solo ndeko na biso mwasi alobi ngai na okende to au bit parce que ndeko peut-être a évité jusqu'à là na tuna ki osoko yebi cause ya maladie ozobela te. Nama na avancé to. Papa Thomas avancé. D'accord. Nani kolobani. Tengen de kona biso mwasi alobi ayaka kopesa na sperme jusqu'à là na otanga kombo. Sperme spirituellement eza vie ya. Alors, ce que ozozwa sperme ya komi kosalela makambo eza destiné te na ndenge nzambe akela na loi na ya bonzambe. C'est-à-dire comme il faut corriger nzambe c'est que au côté déjà na kati ya abomination. OK. Donc c'est par là pende kanda ya nzambe pe ezokita na kati ya ikela munyoso nzambe. Alors nzambe akobanda kobeta nanu entourage na yo pe akoti pe na kati ya ndako no jusqu'à ce que ko suka na vie na obisika. De edin kolobake nyonso o des fois peut-être tozo sala na mokili il faut à chaque fois to sala ka to respectaka o ezali volonté ya nzambe pe o ezali makambo nzambe atikeli biso. Alors
kozwa oyo ezali bikelamu ya nzambe to sperme to biloko ya bato parce que tozolobela sperme parce que nde yango ezali dossier toza na awa. Très bien. Jusqu'à là parce que nde yango nde ndeko na biso aye kose plaindre mpona yango awa. Eza malamu te ezomema abomination na kati ya libota. Libota pe kufa. Donc abomination déjà eza kufa. Tant abomination déjà c'est côté, c'est-à-dire que nzambe pe asa sanzio na kati ya sanctuaire. Donc oza isusu kontete na kati ya divinité ya bonzambe. Donc komi mutu o defo nzambe de ata zotanga na bikelamu na ye akomi kotika oka ekelamu me moyo koma lisusu na avantage ya ba oyo babengaka bana ya nzambe oza isusu. Parce que nyonso eza na mokili eza bikelamu ya nzambe. Mais eza na des fois tant mutu abota maka ekelamu mais eza na moment oyo achangeaka alongwaka na eta ekelamu akomi mwana ya nzambe. Alors kokoma mwana na nzambe eza moment oyo mutu tango andimi Yesu comme mokonzi pe mobikisi nde achange vie ya kala ekomi vie ya sika. Ngai nakende droit obiti mpona koloba ko mama soki makambo ozosala eke oyebi verité moko na makambo oyo loba yango tosunga yo soki mabe eza quelque part tosengelo peut-être mama nzambe nzambe asunga Pour Deutéronome parce que 6. mwana na yo aza pe na kati ya makambo aza pe na kati ya ngai eloko nazoboya ezaki kanda ya nzambe ekita parce que Bible ezoloba bien que Dieu est lent en colère mais riche en bonté. Mais sikoyo yeba kanda ya musu toyebi te so ekomi na niveau parce que soki tokomi déjà na moment oyo ke moto déjà komi déjà kosouffrir na makambo oyo déjà biso moko toza cause ya makambo yango eza mabe makasi nde bisika siko kanda ya nzambe ekota. Ok. Maman, est-ce que oyebi likambo? Est-ce que makambo mwana azoloba eza ya solo ndeko peut-être un mosu oyebi te ndeko mwasi bovivra na ye boyebi ke aza na lignage chef coutumier oyebi te ke aza na lignage chef coutumier descendance na bango eza ya ba chef coutumier. Descendance na bango eza ya ba chef coutumier. Donc koko aboti ye azalaki chef coutumier atikela mama Gladys asala bakisa bokoko bongo yo tio ozobela boye oyaki pa mama ta traité okisa bokoko oyebi te ok sikoyo amsoko ozala étonné banda tofandisaki yo tooloba te yango avant tozwa conclusion pa mama topesa otamo explication mpo oyeba ndeko mwasi oyo aza mwasi na yo azwaka basiperme na yo mpo bino mibale bobimaka bongo te déjà ntango bolataka bapréservatif osalaka kutu no lisumu parce que papa na maman na bino babotaki yo balata préservatif te yo na tourno olati préservatif ye sikoyo azwaka yango ndenge ya expliqué biso apesa mama ya bango pour ke basalela yango bakisa bokoko eza kisa bokoko te ndeko mama wechi te tokeka na ndenge mwana alobi te yaya C'est divin. Banda kala mpo ya pona oyebisa nga te depuis. C'est que maladie on a obela. Eza cause na bango mama. toyebi te biso toyebi so kake basiperme na yo on rappelle divin dizo mema. kasi azwa te ozoyoka te ke azwa divini. Divini ya mabe nini onga na sali yo. Onga na sala ka yo. Comment tu na niveau yo? Yaya, yo kutu oza na chance. Ya yo kutu alobi boya bandeko nyonso to mibali oyo ya mema kuna pesa mama. Avant yo. Amona bango te avant yo combien de mibali? Avant yo combien baleka? Wa yebisinga kena yango ebele. Wa memaka. Maman, s'il vous plaît. Est-ce que makambo mwana alobi par rapport à koyoka maloba na Nzambe? Est-ce que za ya solo? Poto tukotanga liloba na Nzambe. Banga kanda na Nzambe za likolo na biso. So ina so parcourir na Bible na ebite papa Thomas Jida, mwana Jida. Nde bazwaka pesa kaye mwasi ndeko na ye.
abando bima na ye azwaka abwaka ngo abwaka sperme na mabele zamba boma ye sur place parce que za vie mobimba oye abomi abomaki ex vrai kozwaka ba vie ya bana bato. Bon mama namoni sunde na kokoloba te mosala nzambe. OK po ne naza boye naza deja ya kopola. Donc pona kota ne bale na banga te po naza deja ya kopola. Mais ya mabe o nga nazomona divine fala solisanga likambo na ndako. Nga naza mamona boti. Divine kokolo balanga makambo na ndako te fala tu nga naza kutonga to sisa na ndako. Pona nia ya komema bino. Aya kobenga bino pona. Recevez via mwana mbalo. Via mwana mbalo. Bongo via mwana mbalo za maboko nanga. C'est maman siko ba super mino chaki. Eh papa. Mama. Ngelo ko ana so na banda ko sala kweza kipona mie nanga na bia mwana nanga divine. Tokene droit bit mama. Nazo to bate. Ngi o la panda isu sperme mwana mbali oyo etikala koleka na maboko. Olia ko kende gauche droite. Ozwa. Siko sala na. Sala na moni. Ba super mabala mibali nyonso to lo bakaya yete. Ya bana siko osala na ngoni ne puis bit na ngweza nini. Tokeka na beat tango so osala na ngoni ka limbisa ngai osala nzambe limbisa ngai mama na nga limbisa ngai. Oui mama nga na limbisi yo bokilo na nga pe limbisa nga mwana nga divine limbisa nga po bande ko vivre na ignorance ezaki eloko moko uta bokoko na biso eloko wana na sala kango so na zuba superme wana eza pona komatisa chance ya mwana nga mwasi nde nazwaki de façon que vie à moi anangeza la toujours liboso mibali aleka na bango nyonso bakufa sauf que mwana mobali onda zaki makila makasi pe mwana mobali oyo toza na ye kokolo moko kombo na ye nazaki so na osala ba makambu nanga ba prière nanga fona monaka ngoma ebimaka pona monaka ngoma ebimaka ngoma ana eza mbunda. OK mbunda so bake nango batunaka tekewa pe place kobeta oyoka yango mbunde beti nde makambo yokani ni tete kombo na ye nde makambo pe nga obima nango te ngale kambeka ndenge baninga nyonso bolimbisa ngai divine limbisa ngai ngoma ozaka mwana ngai oya vampire limbisa ngai ngoma pardon divine a partir ya lelo ngoma limbisa ngai ndeka to longwa wa ngoma mama siko pa bika esani okolongola ngo to faut prière mama na ngai ekomi likambo sikoyo ke basala nzambe nde batelema basala nzambe babondela basala yaya limbisa noko limbisa na comprendre yo kokoloba te mais limbisa kaka poza la pe libéré ngoma limbisa kanisa baninga ebele bakufi yaya yo sa bomoi nde na boti divine nde na boti ngoma limbisa ngai pardon ozaka mwana ngai waka mwana ngai limbisa ngai mama bote te mama telema yango kama liboso abana te telema obanda osape osala ozalaki na kati ya ignorance kutimi mingi ezala na kati ya ignorance nzambe alingi bino mingi nzambe alingi yo mingi ti omoni kekeswa oyo nyonso esalemi ezalaki nde mpo sukasuka nzambe abundela verite yeba eza conséquence yango moi defa tozopekisaka par rapport sexuel avant le mariage mokolo mpe ekobima na ndoki oyeba mokolo mpe ekobima na nguma okoyeba te nzokazomela don nyonso ya yo ezoki yo moko olobi clairement ke deko bandi koluka solution na baminganga ezosimba maladi nio eza nango ya bonzoto te eza maladi moko spirituel epona kokende bien plus loin eza ke oyo babandaki kosala soit déjà kisi ya bokoko ezaki kisi ya parce que les spermes eza c'est toute une vie na kati ya sperme c'est que ezaki autrement bakosala sacrifice d'une manière indirecte nde yango na koloba boye na koprofite mpe kopesa mbela oyo parce que namoni nasalaka yango te eza mpenza très important il faut
na lancé pe annonce oyo epa bandeko na biso nyonso awa yo obimaka oyaka kosepelisa nzoto na bandeko basi lukaka oyeba sperme nokenda. C'est très important. Parce que ndeko kutu ekei bayibi yango à travers nani préservatif bayibi yango mais eke pe na destination ya mabe. Ama wechi ya des femmes au misusu oyo des fois tobenga les femmes serpents. Ça la émission on a prophète Eric. Donc baza basi yo des fois yo kozala okanisi ke obimi na mwasi obwa o sperme no na kati ya nzoto ya mwasi mais no tena nyoka bazo melango. Donc na descendance no nyonso do ekenda déjà c'est kama soki na mboka nini c'est kenda okoma na moment oyo monike komi na âge ya responsabilité esengeli obala obota bana bayaka cause eza nini nzoka nyonso c'est. D'accord. Merci beaucoup papa Thomas. Ça pouvait maman na kinde pas maman. OK. Et ko senga onini pour réussir. Très bien. Pardon papa lo. Nini ezo senga otika na yo potika misala o parce que ba vie ebele ekende oyo bebisi obomi ponga lingi oyo ezala comme erreur ya suka oyo commettre na nzamba yo kama papa botangi maloba nzambe na yoki otangi maloba nzambe ekwei na banzube te kwei penza na mabele malamu ebota mbuma papa pona zala bien pona bima na buzoba oyo pona bima na ba défaut oyo papa bakisho naza nango bozwa botumba. Okay. Bokoko pe na osalisa esute poso nazombika kaka na bokoko wana nando continue kosala aka mabe nando continue kosala aka mabe malamu kutu bakisho na ye nango botumba ngana zwa délivrance ngana mwana ngai tozwa délivrance na papa ngoma pe azwa délivrance nzambe obino bosambelaka alimbisa ngai na mabe nyonso nasali na bavia bana mibala bato na bebisi na se na tango nzambe alimbisa ngai nalobi yango kouta motema na nga mobimba na kati ya motema na nga penza likola mbebote na motema na nga naza na posa délivrance. Merci beaucoup olobi na mona loboko ya nzambe. Merci beaucoup yaya yo po otika misala wana poza na kati osalaka déjà ça engagé directement yaya otiki ka awa otiki lelo kaka loba na tiki donc motema eza da brise na tiki. D'accord. Papa Thomas, je pense que cette histoire, il y a ma maman, il y a encore des choses, oyo. Ils ont senga, bo solo lango, derrière la caméra. Pourquoi? Parce que faut maman bimisa. Moi, bikila, kila, ba pesa, parce que pouvoir, ils ont la kak. Nous sommes ils ont la symbolique, mais l'autre. Chef coutumier, c'est dans le sang. C'est dans le sang, donc, ils ont ma kamtoko si sango. Na émission, bo embala mon côté. En tout cas, bande ko comprendre na biso. Tosuki awa, papa. En tout cas, libérer Bandeko, ça sert à rien. Il y a aucun moment dans mon thème. Il n'y a pas ce cas. C'est niveau télé. Déjà, moi, sinon, je suis dans ma caméra. On a sous la cité. C'est-à-dire que Bandeko Batiki, maman, beaucoup de l'homme de Dieu, papa Thomas, obimisa moi, gris, oh, batiki la yo. Ba symbole, batiki la tiki la yo. Heureusement, là, mon mingi, nous avons engagé, kopambola yo, pour les canaux de délivrance. Boteni bandeko rigueur te et ça na bandeko belé basa katsa makambo pe na sa ignorance ayebite ya motu ezali amu ya mama pe ya ndeko na biso ezala sauver les plus importants ezali musala oto sa na sa moy ba amu ezala sauver bato basala ki perdi basala nini babika ya wana nde o ezali important musala tozo sa ndenge papa Thomas lobika ka ndeko ba super no kenda wapi o bandeko babimisi eza makambo eza très capital eza manakati ya bavie ya bato oliko bimana basi na ba préservatif obimaka pe sans préservatif oyebi te ke mwasi ana aza tel serpent ndenge papa Thomas uti koloba nzambe abetaka ndenge Deutéronome 6 13 14 soko kitoko oyoka nde nzambe azoloba esengeli na biso to se discipliner ntango baloba kobima na mwasi te avant le mariage toye na mateya ya condamnation. One évangile Ninoana. On a beaucoup à dire. C'est un conseil très important parce que
sexe ezali eloko oyo ezodétruire mokili eza vraiment kodétruire. En tout cas soki Christ azongi te papa Thomas, tu as quelque chose à ajouter pour que la clôture? Na clôture ka boy pona koloba na bandeko na biso nyonso bazolanda biso oyeba ke soko olandi ebele ya ba échec to ebele ya ba problème ebele tolata na vie base nango primordial sexe ezanga Le sexe. oyebi te so osalia na banani cause ya sexe soko olingi réussir na vie discipliné na sexe na Très bien. c'est quoi na kosuka. Voilà, merci beaucoup soki Christ azongi te ngana bino tokokutana mbala ya nsima, que Dieu nous bénisse. Merci.